La chaîne de sexualité, la chaîne de qualité. La coleka nanga na shamba ya scientifique, la coleka nanga na shamba ya scientifique. La chaîne la plus suivie. La chaîne. Ok. Pour nanga kozala propriété, et ça d'abord yomoro mutu. Kozala propre. Kozala propre, et ça te que mutu ala tarabilo quoi, ya cher. Match mo volume. C'est volume mais ça bien bande kolanga bo j'aime bo tchaba ba mitema la star za muta volume bo tchaba mitema ba très bien rosala biso bien ba bi lelo les ambiance ne ya ndako. Propriété pour nanga nga ba propriété, et ça te que kozala propre, et ça te mutu ala tarabien. On a sauté, mais bon comprendre, Azam moi na bala o ba kolimi na poto ah mais na mémé na lingala pas anglais personne na bet anglais na ko comprendre na monter na on to ke ka na lingala donc tu na propriété zanini pour na yo propriété zanini mais cause propre cause soin cause soin environnement ko to za manu c'est propre za voilà o lobe loko na CP no makasi OK est-ce que na tuno suke so ba maman o ba komela ki biso est-ce que propriété ya nzoto na ya ndako etambola kanzela moko ou bien ndenge nini ko expliquer biso propriété ya ndako et biso ba mama na propriété ya nzoto etambolaka the same way bien ndenge nini si etambola nzela moko etambola nzela moko pourquoi parce que yo moko mutu ndako eza koto ovanda oyesa ngate que yo za propre yo moko za clean oza propre mais koto ovanda ya salité wow oyesa ngate que yo moko za propre mais ndako ne se to kota na douche eza salité siko comment yo za propre so kota na douche eza salité c'est que yo quoi salité parce que la sous le bel loko place wana OK na lobi propriété ya nzoto na ya koto vanzi eza nyoso te loko moko wow parce que oyesa ngai te que yo mutu za propre mais ovanda na ndako eza salité osokola na douche wana eza salité c'est que c'est quoi propreté OK oyesa ngate ko dinda na poto bima clean jamais donc il y a le baquet propriété à ndaku na nzoto etambola nzela moko oh ya yo répondre tellement bien vous moi maël makasi merci bien ya vi alanga tuno sous question sous label na biso na kata mabia Star TV balobi bozo mona kaka balobi ah des années dégâts donc moyen tabi beau partager bande kolanga maman ka profiter na émission oh rapport nini ezali entre ndaku oyo ozali donc rapport nini ezali na propriété na ndaku oyo ozali na ete so comprendre propriété na ndaku na ya chambre propriété ya ndaku na ya chambre bon quand ya lobaiki eza nyo sto eloko moko parce que chambre za pe na kata ndako nde to mona chambre to mona cuisine to mona toilette eza eloko moko donc propriété oyo otia na salon c'est que ko mema o petit na chambre et ko mema o pe ko ndo ti na cuisine ti na toilette partout deux eloko mo eza ndako koto zo vanda donc côté soko bio bongisa salon c'est que chambre no pe feza da yo bongama soko bio bongisa chambre c'est que salon na yo peza yo bongama donc eza bongo ko bangisa ka place mo hotel merci beaucoup la belle vie nous allons répondre tellement que tu nous c'est pas non nous loba donc si on a na bala quitter ça ma cam mais eza ambiance kana kata mabia Star babi ezala rabo babi la star de makam bien vie il faut fungwa il faut expliquer ma batu vraiment il faut fungwa ma la question zo tunda yo OK eza point na biso point B propriété ya chambre hein propriété ya chambre okoko mema ngope na mbetu il faut expliquer biso ndenge nini okoko sa na propriété na chambre na kata chambre na yo na kata chambre na mbetu OK eza déjà moi signoso na ba maman ba ndeko na nga basi ba jeune fille ba jeune maman lokola nga pe ndenge naza jeune maman to ebi ke mutu nyoso tout soki alamuki avo kita avo bima na mbetu na ya chambre na yo il faut bon ça da mbetu na yo attention ko changer ba drap te o bongisi yango otandi yango avant o bima donc il faut chambre surtout chambre pour na ngai na linga chambre makasi tenga pa na linga chambre na makasi donc na vanda kuti na salon te nga na vanda mingi na chambre soko chambre na ngai na linga eza na dimension mo boya bien que au vent na kati o écran yo down et ça te que
ovai na kati de fo bimaka libanda tete omoni to na ba hotel so ok na hotel ok opesi balakisi yo chambre na yo so okoti na kati ya chambre to no s'entendeni omo osenti penda omoni mbeto elengi omoni donc place nyonso eloko nyonso eza na ordre donc c'est que chambre no peut faire la bongo okoti na kati ya chambre na yo omituni moko ezaka chambre na parce que asala ngo na foka na ka porte na depuis na télémarketing nota na kaka oza chambre na nga chambre na nga chambre na nga pourquoi parce que au sali yango lelo mo boye c'est que et puis so envie posa yo la na mbeto wana et puis so penda posa yo la na mbeto OK et puis so pa posa avant na chambre siko elo ni ko la kisa ba pa bato mona bato mususu côté na chambre zo ka odeur moko bien te na mte secret nini ko loba ce qui mutata na kati ya chambre ko bongisa pour pesa ka bongisa ka mbetu akocha parfum moko belo na ko sala na mte secret ni surtout wana vraiment c'est important c'est vraiment important solo pourtant tout là to toka ka mabia to toka ka so pena to lali to toka to bimisa ka solo soto lali mutu tu atokaka do chambre soko muta olala ki muta ya fongola koti solo yambaye sikoyo solo wana ezo senga ka te ko fongola fenêtre ezo senga ka yango te esenga biloko mususu pour to lamba na cuisine oyebisa ngate ko koti olamba ngombe ozika ngombe ochoka ki mufinuke belo to ki ole te to baksa mo blo mike moi qui mange moi aïe pour pesa sauce wana elengi biloko wana elengi rolia eza pe bongo na chambre osuki sikaka na mbetu na yote je ba blo mike to salelaka lokwa ba bougie oza yango ose ko relaxa maman osoko oza na ngo mabia surtout mabia yoka na solo il faut dire ça c'est que ça mabia opelisi bougie lokwa aboye ezaka na aya pa mboka da solo so imagine ce que so opelisi wow olamuki na ona tongo babi olamuki na ona tongo ozui soit na pourquoi te na ni olamuki te bi que na ba parfum mingi ya ba nini ya ba mire mais nga pena na linga pa ba parfum mire te parce que so inda ko eza solo ozui sous parfum mire ochi do solanda kuna sola parfum ça et puis est-ce que salon ndeni na ko kapa ba parfum sola mire te na linga nanga mi ko kena ba bougie mo na kena nanga mingi na ba bougie donc olamuki na ona tongo après ça va kotanda mbetu na yo bota la ka bi la vie déjà donc eza moi limette no na ndenge ka ya moi stick et ça la moi bien non limette il y a sexy donc la muki na tongo après ça va kotanda mbetu na yo opelisi ba bougie na yo solo wana déjà aroma wana ezopia da chambre da so kitoko et ce qui sika wana te tozala pe na ba spray parce que il y a d'odorant il y a d'odorant il y a room mist il y a solo il y a au pompon na mbetu juste na mbetu au sota na mbetu na yo après huile parfum na yo au pomper OK na ba rideau au pomper na bien et ça la solo wow et ça la vraiment solo kitoko au fongoli ba fenêtre na yo et suki kaka wana te voilà moi bougie na yo moi room mist na yo au pomper na mbetu au pomper yango na rideau omona ke etiki moi solo ka kitoko toi papa zola la zo senti que moi eloko eza na kati donc on otina papa amemo na bifefa aïe kotonde yo donc toza bongo donc eza bongo et en plus pe ba toza pe na ba ki se bepe opangusela ka ya ko mopa ba solo kitoko wana donc otie o mopé et puis ozo pelisi bougie na yo o pompi mist na yo atoza na parfum pe ya mire o régler ngo kana moi ya ne pesa na réglage o régler ngo kana moi un peu soleil na makasi te au mona ke na chambre na yo obima na salon te wow o kotika obima na salon te wow en tout cas bande kona biso la kata Mabia Star TV via la belle biso bougie oyo e babi eza po na chambre soki otono biso lo kitoko papa kuta ko bimate teke o akene pa muninga ne non eza yango oyo o pe aningi intervenir benga ko ipo ko benga o bakisipe commentaire na yo awa oloba biso to baka toujours eloko tozana nyo surtout après parfait ya mire tozana pe na ba olo j'espère eza parfait totia banzete na kati mona bomangati totia banzete na kati evandi nango wana OK o pa ata muta côté des jours nini je crois des jours passés mon tanti mo reko visiter na ndako afongoli porte ba côté
obike akoki na eza bato mususu asepeli na eloko aboyi na ye koloba te mususu mona bamususu bakufa na bango soni te abinanga mpena yaya oh ndako soki kitoko boye parfait nango pompe naiseka bita pompe parfait te babilo nanga omoni partout poso okoti na ndako nanga partout omona yango kobana na couloir eyamba yo parce entrée epesi bonjour okota na ndako donc entrée ezalaka vraiment très important babeli nzambe apartage image eza bien mpo na bino bajeune fille baza ndaka libala bonéglige image oyo te na comprendre te bato mingi olonaka bavideo bato bazofinga oyo bamakambo mabe botondaka mais yo oza na ligne odeplace okende wapela nde lisolo bien eza masolo oyo kosunga biso bamama oyo ozosunga mpe bajeune fille oyo baza na kati ya mabala donc entrée mpenza eyambi odala na solo na kitoko okende yango partout ntina salon wow connexion moi mpe ake ndako na yo ça veut dire que kani alobaka base ndako na yo ekozala walibanda oza leste etoko okota na ndako mabia ndenge alinga nanga ndako parce que ndako eza solo kitoko ndako ya solo kitoko ampesi ndako mpe eza kitoko donc moye ntinda yo ke libanda eza te ndako ya solo kitoko eza bato mosusu ofongoli pote na bo esolo eyambi yo esolo mabe eyambi taso babiloko mo eloko loka tolamba loka batomso bapondu etikala ekanga mati na barideau mais ata baoko tobenga loka chulai wana toboya ya bajama basalela tonga bachulai wana ezala très important so luki ya sola kitoko loka ya bavanilla te ya bababy powder osisi kolamba opelisi yango otie na couleur otie na cuisine otie na salon ekoboma solo nyonso na ndako ya biloko olambaki ok merci beaucoup la belle vie ya oexplike biso malamu mingi propriété ya kata chambre ndeni tokoko sala ndeko na biso la belle alakisi biso baparfait alakisi biso pene babougie donc neti biloko mosusu eza bandeko na ngai nga aza na loba na ngai eloko neti biloko mosusu eza awa namoni omo baliboso epa la belle vie ya babi neti eza wana na prendre mpe epa ya ndeko na ngai mwasi pamba te soki chambre mpe eza solo bandeko na ngai bapapa mingi bakomi olala na salon yango moto oremake mingi bamama oyo baoremake mingi papa baolala na salon mingi mingi bazokimi bachambre eza mingi solo ya molunge mais lelo la belle aye kolakisa so secret na ye na maison blanche na ye ndenge ezalaka babi ndako no soki okoti ozonuka boye ozolukaluka soki asali nini mais lelo aye kofunga motema ne alakisi biso babi partage image oyo ndeko na ngai ezosunga mama moko la belle na ngai toso question moko soki mpo na propriété etime ese mutu mpe akoki mpo kosala akoki mpo kozala na propriété etime nabia propriété ya kati ya nzoto yango nde makambo ti bande alobi eloko propriété ya kati ya nzoto kibomwasi yango nde makambo voilà source ya makambo nyonso kiboyo parce que kiboyo wana nde omomi na ndako na wow po soki yo moko oza propre na nzoto ndo moko so na ndimi te kolimite propriété na kaka na kati ya nzoto olinga propriété wana elanda yo elanda partout ozokende propriété nzoto eza important c'est un absence aussi à lobby c'est vrai elle a raison donc babi ozana raison zo lobama oza tellement raison pe jeune fille lokola yo merci beaucoup lobano yaya donc propriété ya nzoto na yo yango nde memo partout surtout ba jeune fille na biso bandeko na nga basi baya na nga voilà bandeko na nga basi ya bana génération na nga donc to yebi ke toza ba mama et si to boti surtout nga na bango 4 ma bien plus ba mikie eza mutu so na nga ya osala ndeni ataka nde na ndako na ngeza pembe bo bato na nga yo sala nde pona bango 4 na sa 10 ans ba mikie so propriété pe ya yo mo pe ki bon mwasi so za makasi ya ona funga manano funga mavuma so pe no za ma so pe no ya propriété etime yes so pe no za makasi te toto kaka ya il faut funga so funga mitenga na ofunga na place na yo ozo funga mavuma place yo me na liko na compléter yo me ma ba ngo me mangala tozo ba propriété etime propriété na biso akata nzoto bandeko na ngai obozola na biso na kata mabi ya Star TV eza très important pamba te soto moni ba couple belé atoto sola makambu ya ba mama bandeko na ngai moni makambu soki tozo bomba tozo sunga na te moni propriété team na biso bandeko na ngai basi bozola na eza très important soko za na propriété team te bandeko na ngai ke mobala banokima yo na mbeto obeke ozana mobali mais mobala azo pesa o mukongo na yote mama soki ekomela yo nini papa azokima sola mapeka na yo ozana papa zo senga yo abi mama ya to ke no fefa papa ke o fefa mazo lia yo to benga ka zo peso bizu te
donc mona ke propriété mais ezate azokima munoko donc ete ke biso ba mama il faut na propriété kati na biso na nzoto na biso ata munoko te ofongoli kaka makolo kaka solo se bimi fungola lisu ya te ofongoli pa kaka makolo solo se bimi po alini po totoka kaka makolo eza okangama siko yo ndeni osala maintenir kuna solo ntango ofongoli ebima te eza babiloko tosalelaka siko biso bandeko surtout bagénération na ngai ya lelo biso bajeune fille toyebi trop mabi yanga ayekolaka nazala na bayaya na apprendaka parce que moto ayebi nyonso to aza te soki yo tie kaka nganganga otikalaka abongo papa wana pe aokende ntango so avandaka naka pa sepeliso mais eloko malonga azwa ne suwana eza nango te bande nalobi nini avanda nde ka osepeliso babi eyindi nde balobi okozala oza na papa mais moya akende eza te osepeliso te meke soki ofungwami azoyoka ozana ode mwa bien to sala bobe avandi ka pa na soni bavandi baka pa na soni taka to boti to bato ba oseka bato balinga base ayebi ke ata na zalaka nanga mais base eza référence eza mama bana donc yo za noka mama bana oza chéri te oza chouchou te bébé nzamba ba bien yindi nde partager bébé nzamba la page na yo voilà oza noka mama bana donc saka mama donc ba ke basi nous sommes abala mibali bazo bonga lokwa ba mama bana oza mama bana te nga siko naza mama bano na nyonso mpo na yo na chouchou na chéri na ondumba na yo naza nyonso nasilimite kaka na mama abana te yango makambo soki biso basika bagene fie soki tobotika mwana moko mibale esili propriété eza te esili omwana mosusu azalaki kafu abotika abo esili eke wapi eke mpenza wapi parce que kotaki na ndako na libanda aleki ona eloko te c'est ça nini propriété aleki ona eloko te mosusu ye kuna moni ta mosusu moya aongelangela propre sikoyo ese oyebi te eloko nini ekokosala ke soki mpe mwasi soki afungoli makolo na ye oyo baka ode moko abien te estce oyebi eloko moto akoki kosalela be ndenge okosoma bandeko bazolanda biso naloba mpo na nga oyo nga namoni nasalela oyo namoni mpe esalaka namoni na bato ebele mpe basalelaka yango toyebi ke biso nde bamasi olobaka kuna ezalaka eloko te nini te mais nga so okoti na douche na nga ozanga omona detol te ozanga omona aposade vinaigre te na frigo na nga ozanga omona bacitron te bacitron ezaka mpona olambela te eza mpe mami mpona swe na nga nzoto na sisi osokola na ozala presse obima libanda te avant kota na douche faut ozala sûr ke biloko otiaki na moto ese ebeli ozala sûr ke bana baza bie bakotungiso te parce que oza na mposa okima mbangu te oza mposa okima mbangu te osisi osokola osilisi mai ya nzoto wana ekawuki yo ozwi detol na yo bouchon moko ta susu ndenge nzoto ezali bouchon moko te mibale otie na mai nazwi na sopi nasala mapeka nasopa makata makolo na ngai na nsima kuna nyonso ti nasopi nakopangusa te nakosopa mai na nzoto te nazeli ekawuki nde na yo ozwa citron na ngai na kati nasala nini na pakoli ato tie deodorant te ti lobi obimisa solo te donc ekangi yo mpenza solo nio parce que detol eza antiseptique donc ekango mpenza solo ata otokaka okotoka na yo mais ya bandenge etashaka oyo esalaka nini wana te donc otoki mpana na ndenge ya propre omonaka ata soki journée eleki ti ntango oya osa bomona ozala kaka propre et puis mama motu mwa mwasi jamais okota toilette ata opisa tosali na mbasi osalela tisho jamais osalela tisho pwani oza mwa mwasi bandela nanu ofungolelo mwana mwasi akotaka ka toilette te na tisho jamais ata ye osali pipi ata osali na batu tisho te eza insuffisant faut salela wipes nga siko wipes nanga nasala ndeni nazwi wipes ka ya bana beto oyo batoilette nasokoli yango natie yango na kati ya mwa plastique moko boye natie wana nasopi mwa deto nango mwa aposali vinake evandi wana na kati ya mai c'est-à-dire ke nasisi kosala mwa pipi nanga naopangusa nayebi ke eza naturel ekoafekte te kosala eloo te napangusi parce que masubi esalaka solo so osubi ata mwa 1 2 3 4 ebimisa solo nyonso tout te donc otika na solo masuba donc il faut ozala na otobengaka lingette na bateka yango mpe ya bashop mais solo olingi ta so odepasa mbongo trop tosombaka ya bashop osala yango yo moko na ndako soki nde oza libanda osali baoyo ya mikie wana oyo otia na kati ya saki
mais na ndako osali yango yo moko nde tomona ba musulman poni basokola na mai wow poni basala tishi basokola na po abike sabite tikalaka donc soko osoka na mai te zwa lingette salela osala ka t-shirt ok parce na tuno question la belle bongo ba maman oyo bazela donc est-ce que ba maman donc question ça est-ce que maman akoki kotalela papa pona propriété ya ndako pa mate to mona na poto mingi awa ba mama bele batelaka ba papa so papa salite maman pe bolembo moi ça les ate eta que yo maman eta que yo jeune maman eta que yo jeune fille eta que za mutu ya ba propriété wana oluba nina ba mama wana ok so po anika po papa salam po anika fo papa et là on surtout papa ça yo posa capable au salon voilà ce qui papa au kotobola mire c'est que yo posa capable tobola mire wow oza liboko papa ça nango yo za maboko te wow oza maboko ce qui papa aussi ba brosse à peinture c'est que yo posa capable aussi ba brosse à peinture ezaka papa te avant ce papa nga la busy donc ndako etika na ka bongo eza ba tumsu pomo ba ke porte ya ba kaba ya ba cuisine et c'est buka na nango etengami aozela ka papa sa nini aozongisa encore papa so ko ngaba beta bakara moko wa betu makara kuna ndako abeto penza kara lokola o matali no sa musala na te ozela ka papa mabia musalo nga na osala na kende na ngo ni classe na vandana o mona loko so lingi yango oyekola dans ça voilà yeah et loko nyoso tout soko lingi oyekola ngo ba misala maboko bani bayekola livre ma YouTube na vandeli YouTube na vandeli so na tina okende na sali na pesa exemple to na kotina ndako na ba pesinga to yebi ndenda ka council ezala okute lo te nini te to koti ba basenga mabaya ne bengi mutu mabia 650 c'est beloko 650 livres juste pour na peinture Nyenga encore abote pour na yo penda ser nanga 650 et na boulela na bouton na lala te na koti Nathalie te ma pi nga moko lobi na kina sombi peinture nga moko lobi na kina sombi peinture na che peinture na ndaku tanga yo sisa mabaya abina nga ser mais falo so na mutu na onde ta papa bana na sema binga mo na sali peinture nga binga mo na sali 650 be ko sala ngo eloko wow yes c'est 50 c'est un bon belo ça na ngo famille loko dans 650 wana nga na dépasser na ka so 30 livres peinture wow na save combien wow de ba maman to lamuka ba jeune fille ba maman nanga ba tontine s'il te plaît to lamuka cause la ka papa yo sali la oti voilà yo moko petele masala ba ki c'est implicite ba ki c'est implicite ko nga ka maboko te ko dadia o sala te ba ki c'est implicite au moni ndako te ki toko te bongisa voilà ko bongisa ndaku ezaka te foza na ba million ko bongisa ndako aka te foza na mbongo ona ozela na liali kelemba tie ezaba magasin so okoti ya moins cher ezali voilà okoti penda boye loka ba billet penti kuna za moins cher loka billet ni cute okoti na wuli ko penti za moins cher écoute eloko te voilà tala omoni miri ne wona c'est ça la tâche wana wow donc ba bisa maman miri c'est la tâche jeune faut landa ngai omoni miri ne c'est ça la tâche wana bana si ba simbe za ba tuso okoti kana porte ndako boye couleur orange comme le couleur ya chocolat wow couleur a pembe na ebite comme nini magnola po nini yango esa ni po nini omoni ndaku no wana nde boza soto sisi bete tambola kata na fond bando ota miri na yo miri ni andeni so miri ya salte ko ka sonte comment le basta via thank you tala miri ndaku na yo eza ndenge nini ngalo bango na sabatu nyoso tu so lingo bongisa so za pembe pena ba Londres ba totina ba nini benga na yo to sala ensemble wow na lo babi ndeko na bisa mwasa za kofunga ma ayebi kaninga bongisa ndaku na ye couleur babi au contacter toujours ma bia Star TV a repérer numéro ya label via a kosungo bande konanga to sala mo promotion a kosengo et le côté na ensemble to sala bongisi ensemble blemi balé bo bongsanda ya zana ready pona kosunga ba mama oyo alinga bongsanda ba mama to zelaka ba papa te ba bongsanda liboko papa zana ngoyo po zana ko yiko sala pa bate misele belo to sala kanso to bito zela toujours ba papa bande konanga ndaku na biso e kozala na nete nene ko kozala merci beaucoup la belle olo batema kitoko bongo ba mama o bazalaka propre libanda omona ba mama mususu omona za propre libanda na ndenga osakana te mais soko koti na ndaku konzima te ke muto yo moni wana ke na ndaka zala bongo pona bongo fungami donc pona bongo be loko ni pona ba mama bongo ngo fungama place na fungama na
baba base ne makambo base eza kote obimela base eza kote obimela kote ovanda nde fo masolo evanda topekisi kolata te topekisi kosomba eloko ya cher te mais avant na oke esomba eloko ya 400 livres c'est il faut ndako nange eza kitoko voilà parce que ekendaka ndenge moko te baomono c'est bon libanda c'est il faut ndako nopesa c'est bon wow baomono c'est bon il faut ndako nopesa c'est bon ngeza bato miso omona yaka boye ta somona pa yo sa suki lekini yo mwa muke ndako boye ndenge nini oh mona pa yo kine person te yanga pena na bongisa ndako abongisi pe ndako ya lukelanga muto asela musala ndako abongisi parce que base nde makambo baomono taka libanda kandi to mami ka ba maquillage ba poudre o mami ki penda poudre bo ndeza bo omona tache na ngate po na mascara na nini na masque ngo po omona ngote mais to na longola poudre o ezali kolela longi nanga ndo omona sko chukala ya face nanga eza na ba bouton eza na ba tache eza na ndenge ni mona ndako voilà daba monyo libanda kuna bo tansino me bayo lando na ndako bo kala so mwana kuna pampers kuna soki bo mama likamni nyango to na 21e siècle likamni to kuma da to kuma na modern life yani nyango isa nini bomba mama oyo nana tuna soki so ba mo bazalaka au moins si au côté na douche na ye monde ba caleçon atiki est-ce que on a pesé peu propreté bien ezandenge ni omona mutu no sozo utana ndaku pardon asoka yambi mpa ke toilette mo zo mona caleçon mobali bazo mona caleçon na ye etaki o mama obisi ba mama na nini na poko lelo so eza système ni yango wana est salité abia eza na bate belé basala ngo yo tala oyebi so de côté na douche na chauffage otanda likolo ya ba 4 niveau wana nteto otandaka wana so imagine ko mo mbala ye aki utiliser toilette ahomona ba caleçon so eza ni po eza ya kombo to eza nini ba mso po teza mo ya couleur mabe ayoka ne person tatanzi eza kozanga koyeba basala ngabo te so lingo tanda caleçon na yo moi na chambre na yo ko chongo pe na chauffage te po chauffage po esa otandana couleur wala c'est comme ça ngo rouye ba do rouye ba somba ka ba mabende ba chaka na chauffage likola chauffage voilà ba chaka mo likola chauffage po otanda oki otanda ngo na toilette po na nini osa publicité nini on était loko ni loko no akati voilà oh mutu supa kwa mtamu kilese bebe mabeto ebe mite mate mutu so kwa ya bwa kilo so pe nyango na caleçon asokola za chelo mo manya yo posika bongo ba repasser rapete pio la timba la moko o mami kini nyango na kati nzoto eza style moi mabe makasi na te point ba propreté wow non bon ce que tout monde a na ba cuisine na biso etaki yo mama tout le monde a ba maman mususu na poto nga vraiment elekela nga mingi na sina olobe loko toza na poto mai eza sur place c'est que eza na Kinshasa okeno toka mai yo mama oza na poto mais omoni basani na yo okeno lala otiki basani salite yo ke na mbeto lali mais pourtant mai eza wana na mai ya moto ko sko basani olio sukoli basani okoloba ni pona ba mama wana o bazaki ba lala kamwa atiki basani salite okay wana sikoyo toki ko tala ngope na toko na dévoler soki ta mususu nzoto eza makasi te ta nzoto ya nzoto soki eboyi soki nzoto eza makasi te yes toki ta so kondima ke okay nzoto ya makasi te cuisine la salité mais soka naza na communique habitude voilà soka naza na makasi ndenge naza boye nalo esa kuzi salite poani bobi ke pesa akanda uko kola mukana tongo kutinda kusate pesa akanda ngasa na muna tongo na kutinda kuna ngasa na yoka bien te na muna esala nga na oza esala nga ka kitoko te mais soko la muki kutinda ku propre esala kitoko vraiment makasi esala vraiment kitoko donc so moni ke nzoto eza makasi te wana vraiment ça va okola lisana yo bongo mais comme ate ke usually every single day okena noko akolala otika noko kitchen salite non soko bete soki bongo te zo stratégie clean as you go olambo baby silu to sokoli mbala moko ozolamba bana balemo osokoli mbala moko to tandaka po wana ato tanjos opangus na yango to chete mais quand même ils a propre signe qu'il a li propre au sali système wana peut-être et puis ko aider est-ce que propriété pe ko tia kimi na katanda ko etake biso ba mama yo yebie soki oza propre est-ce que ko tia pe kimi na katanda biso oza salité est-ce que ko melo ba problème te expliquer biso
tous les deux wana ye pour peut-être qu'on m'appelle kimia na ndako bien te et memelo kimia et moi pas kimia makasi pourquoi parce que ils ont pas mususu ba kokara salité te le quoi ngata da bana dans temps bana bana no mike mo pour lemba et tout parce que na bakande ka to apprendre toujours na ndenge na za boza ndenge na zala ki 56 ans c'est à passer te de la depuis la erreur na mo pe belé mais Nathalie siko na sima erreur na learn from my mistake yango na bongisi siko et la ka to le na ka mutaza ka parfait azati tende na za boza ndenge na zala ka te différence eza vraiment makasi eza na za pe lazy otik no pe bongo na zala ka vraiment bongo mais na lisungi pe ya ba conseil ya ba tontine et puis na papa na ndako ba pe ko aider ka papa za kiso akotika na kata ndako auti musala ye omona simba mokomba ko mokombola akombola aoloba omoni aboyo yebisa yo ke ndako salite boy po nini mais akombola aoloba salite ezalaka satana demo salite nde bolanga na bofana na salite bobele za maladie de fait abanda osala ngo et pesa nini e ko éduquer ngai na yo comprendre que mutu nazala na ye alinga salite te de fait soka uti musala ko tuna ndako ko salite kimi ko zala te tango ya bando loba lobo mo papa pe mo baboka mo loba mo ya bien te e soyo tango bando loba loba ko tloka o finga yo so po o ki ko supporter ma finga wana te ba vérité wana te de vérité ozo loba et pas de cette maloko ma finga so ko ki ko supporter to sa ni ko mpozo ngisela ye moi ce qu'on ni guerre ça ni e koti nanda déjà que oito ye kola oyo que papa na ngasoka ye alinga kopo likolo amesa te alinga bote ko kolinga te ke muninga ya aya kokuta bongo po eko énervé bo sona bo discuter dans les bongo donc propriété memelo kimia surtout so kuta na muto azaka poza mibalo baza propre ya bien mbem so baza propre mais ye penda cha penza ya ki africaine na ki ya kosimba ta kombote bazali parce que oza mobala ta palinga salité te masimba ka kombote parce que oza en choité c'est ça oza obligé à osala ngo poso yo tiki bongo ye pa osala ngo te siko osala ni bondo so na ndako po ya lingi propre alingi te ke o kopo nini za la everywhere siko so ya sali yango te loko ya osala ngo te siko yo na nitara sala ngo yo mfo sala ngo ka mama wow en tout cas la belle vie azolo batema kitoko na biso place ozali siko na tunu ngazanga na pa na tunu ka ba question kaka za pa na ba question siko to mona ba mame belé o mona ye mama na lata na ba fête ko sakana te maman so mona koti na fête ko azande ko no mo so telefo bwa kamiso mais soko tali place bal bazo la bana bazana éponge te bal bazana mbetu te bal batandaka loko na se onde na africain toujours mona ba poto ezali etant que yo mama okokolo bani pona ba mama na azaka ka donc azaka auto mona ke aza ye na ba fête c'est ka cher la ma cher mais bana ne bazo la na se olobi nini pona bongo te ya mama te te wando kwa na motema te te oza motema te au moins la vie nyoso ele onelo za na priorité nango voilà ngai avana bota bana nga nazale pe na oba na za priorité nanga ezale nga moko nazala selfish it's all about me mais to na boti bana nanga et comme si ko all about them avana sala eloko il faut na think twice est-ce que ndenge loko ngana ngina sala bana nanga ba ozala bien avant na kota na magasin na bimisa 400 to 500 livres il faut na make sure est-ce que bana nanga baza na place a kolala bana no nyoso pona yo bango wana papa okenda okimo bokabwanya kei ex mobile azalaka mais ex mwana azalaka te oh bandela nanu ex mobile aza oh chérie chouchou lolango nanga aokoma ex mais bando misna libumu na yo jamais bakoma ex voilà jamais il faut que la ka propre il faut que ça na bango bien tala ma bien ko bongisa ndaka bana chamba bana I love na lobana linga bana nga et suka ka te ki I love my kids et landaka na ti côté balalaka matela est moins cher na mboko a poto matela eza moins cher ma frère papa tu ba mame belé balalisa bala ba ona se ba total ba se belé so yo mama osala ngo I'm sorry to tell you please moi après ka émission au Hollanda oyo changer pardon ba matela
eza moins cher. So na habité yo za capable ya osomba saki. Moza incapable osomba matela pona bana na yo. Wow. Oza capable osomba chaussure. Oza incapable rebongisela ba no chambre. Ba no bala la pena moi vi moka lix. To na poto, kola na via lisa ka koza na mbongo te. L'état sa pesio ndaku. So ndaku wana pesio house, comme ça ngo home. Matela ya moins cher. Eza pena batu mususu ba pe bana baza pena matela. Mais kota sko fona ka shima bana sola masuba. Ya bana basuba. Eza bana ngapena za bana emo basa la pima ba accident. Mais siko ba biteke o bando changer matela so bana ba nini ba subelité o bando changer matela te. Mais elo ni na elo lo kwa stratégie. Donc il biso stratégie voilà. Elo ni elo kwa so za na mwana o ya subaka. Te lo ka bana ba miki ba sala na bango ba accident au détam. Na yebi ke ba teka ka ba mattress protector mais emo ke sala te misa elika kana ma suba na serier. Surtout eza na IKEA masube kitaka nango. Na salela ngo na zo expérience nango. So lo kwa oza na bana ba subaka. Nde lo kwa to na ba été boé au profiter hein ba matela ba mama to na été soko moni journal na mo ebimi bimisa matela libanda somba vinaigre ya pembe chango na spray pompe na mbetu pompe na matela bimisa ngo libanda e ka oke moni ko longola odeur wana nyoso tu ya masuba apozi bicarbonate o senini o lekisi likolo tiki yango evandi okwa ko uva sikoyo lokola mattress protector e sala ka vraiment telo ni osala tozaka clean film hein Toi clean film ya miki wana kusoma na ba Tesco te so kina ba Costco ya minene nango ezali ezali mama ngai via na linga ngona matela bana nga wow na esa eko etizo lokola chasser est-ce que chasser ça la makelele est-ce que clean film ça la makelele te wow ngai via na simba bana linga matela bana ngai na clean film donc soko dans clean film ezali chasser oyo chasse to lingi la ngope biloko kolia za loko akol to sala ngona ba donc chasse to finika biloko kolia am so dans ba fête bien anniversaire na ndaku chasse mo boye oya aluminium wala te oya pembe ya pembe wana iza loko la moi col ya minene nango soko za nango soko zui oppositeur ko zo minene nango te ya mikie nango pesa na ba Tesco na ba Saint-Esprit partout o ko zo pe ya mikie nango na linga yango na matela ya bana donc so mo matela bana o simba matela te o mona on keza cliff ko ata ba subi masuba mo baby sambe tuti wansko eko prevent ngo chambre bane za kasola masuba ya poza bane belé basuba atina barage pa micro basuba kana bango siko surtout masuba ya mwana mukolo pardon so mwana mela mai minta za la ka mutabalini o latisi wow après je match peut-être au nini au latisi so so ke ko changer la ka bana nini ngai na changer la bango kaka mingi ezala ka bed sheet douve na bango chaque semaine na kota na douve na elamba na machine so le bango elamba mususu ya douve okay donc nazwaka ndenge za wana na kota na machine na tanti na kota masusu na zongiseli bango pona boya ko changer so ko attention ko changer et ko sala musala o changer tansu mbetu ya 3 bana et tout eko eza fatigué eza bolembo wow merci beaucoup via la belle que sommes sous zali awa ba maman bazalaka toujours propre to mona ba maman belé baza propre bango moko mais soko moni ba papa soko moni pe bana otali obi o mais moi so o ya bongina mobali o te pa baté mibali mususu mo ba rivaka moninga mona mibali bazalo ko na bana na biso mobali yo muto ebise ke moni lata boy bongisa mosala bo soko base belé ba rivaka mona moi si mona fait sur à côté mutu fala ta mais so baté mobali batuni o wana zana ni chauffeur na bien nini était que ba mama basala bo ba lejami ba papa ba ki pa bon na propriétaire papa te omona ka papa ka sola bien kaka te mona yemo mwasi aza pop mais papa mo pesa papa busy mo okuta pe okuta na garçon mo pesa busy boy o se mo der ma bien te mais so pesa madame ne busy o se que moi ça m'a so kitoko était que maman était que moi so bini pour ba maman ba ka soin na ba mo ki ba papa te mais oui que soki ba non na papa ba so bi que valeur za yo wow bandano le bel ko soki mobali na yo papa na yo papa na ndako a propre na bana et valeur za mama wow te valeur pendia et là ndepona mibale soki moi ne pendia za présentable propre valeur que na pas papa so soki pe mama papa aza propre valeur za yo mama eza mbam so pour moi na bimi boyi asa liaki mais moi na blé aussi kanga makié abimi na ndako te te to mbenda ala singo mabianga banda kata papa le papa za ane utalibandi suki za te ngam ndaka te mandefu on a ngo kata suki te mais na kata na style nanga na style nanga imoko au moins le ka mandefu pe ngam na kati mandefu na cheba mwindi wana
na ninga so azo bima donc c'est que ngamo kota pa na konzaka na nga bima selon ngai voilà donc au seli mobile na bima selon na guna na ninga bima selon nga papa ona babi Willy Church à le bit aza toujours ensemble na biso Willy Church babi Jiffe Muyanzi merci beaucoup pour la soutien na yo ça dit que un mot ta ya ko pe ninga o mwana ngai o bima tiko so bima na mwana o bito yo mto leta mwana yo mto leta afo bima na mwana yo mto bongisa mwana so ngopenga sina so bima na papa ta papa o bima selonga donc mobile na bima selon yo te o so bima selonga faut contrôler papa ta mafuta mo po taper papa tense comme beba mafuta nyo papa zo pakola donc il faut chancer papa mafuta o ta pour ça bien te pour ça pesa kitoko ba masai ba so ni vient elongi faut ça la ngo moi tata msoza na moi mukie melongi c'est nuni donc moi ça doit soin na été dans un propriété mobile yo moi si on a o ebi dasta ba makine elongi mais ndenge yo sa ba makine elongi ça donc papa wow on a papa ça da moi elongi on pas que autant mobile boy elongi tundi na ba Grèce donc mobile ma propriété na elongi on a moi si so yo mama yo linga yo moro soin de visage do cheta sous masque o cheni ça on yo so ça les bien pour na ça papa wow so yo ngo popé parfois qui to chape papa pompe pour bien mbalé dans la bouche lo moko wow mutatali abi après bo pese lengi wow mutatali pa bino bi couple penza kitoko wow ozo sur la thème qui to bande ko nanga o bien que a CPD de la belle azoloba beaucoup ba ke la star bandela so émission na la belle azawana toujours pendant comité na ko Angola comité so ba ko Angola bande ko nanga ngel ba ke ba congolais na bangolais biso tuzaka batu moko ya mo lelo to na poka lelo ya ko leka ya ko sula ni kametali propriété ba bi bande ko partager Willy Church partager ba bi Miss Mongo partager peso zali mango koti na suka mais partager ngo na ba camarade na yo te émission oyo ko suka bande ko ebele pamba te tozo mona banda ku mususu ko koti mona sola kusha mona yambi yo mona yambi so ko koti bo sola fumbwa loka mibala porte balela madesu ko kota boso madesu yambi yo donc yo ba bi lelo ne to ko solo la ndeko nanga la belle ko expliquer ba bougie ba sorte belé siko oyo nyo so so kitoko d'abord so différent so on a sepela na eza ngo bougie mais na sepela na ngo epina ndenge ba cheli ya extrêmement kitoko ne mata kitoko pona ochana mesa na mesa na oya coffee table mesa na oya salon eza kitoko pona déposer wana donc nyo so eza ba bougie et bougie na bougie eza leza na solo nango voilà donc so ko pelisi tan sumi ba le misatu et pesi solo différent obi tan sumu paya zo ya taka sumu paya taka yo moso za na ndako mais so po bi ke na oya mba mo paya maman ça la moi moi ba ben on ni moi trafic d'influence oyamba mupaya ça la moi trafic de fait payer ça ba bougie na douche au pelisi na couloir na salon pota mutu mpaya zo kota do solo pende ya ko welcome muninga ete mutu akota melo ka liboso ya mbene longi poa sur la Thomson poa sur la pondu ata yo moko ya lia ki pondu ngo poa yamba solo ngo Thomson ngo ya lia merci beaucoup ya vie la zui message na prouver a mutu msa lobi boko ba mama o bakena ko loketela bana na bango ba mbeto do mona mama azawana saki nde saki mama na saki nde saki oso na saki 500 € mais au mona ye atambola katala ka place ba bora ba mbeto mona azwi mbeto alokoti akoti la bala ne na chambre lobini ni pa mate na se comme na ko chité mama ndolanga mwasi mama tantine osango mtamabe muto alaleli mbeto wana amoni kimbeto ese susu bien te amoni kimbeto ese te na bwaki na ngai so yo oke lokoti siko ba no nde bana ba sense po nyo ngo maba oyo maba ba binchekwa na ndako mbeto mutu mususu alale mutu alale kimbeto no yebi voilà te mutu alale kimbeto makambo esalama na mbeto na yo yebi makabo sama na mbeto okelo tomatela na poto yango ni yango za matela ngo za combien matela za oza 50 livres za matela voilà 50 € za matela oza na 50 livres bande ko na okozwa matela ko to za matela e dende na ozo ko kosoma ngote muto alela kimbeto wana oyebiete muto abwa kimbeto wana oyebiete ben kato sasa na mbeto wana combien de jours beto na libando oyebite alozui yango oye nango pe pisiko mama ki ondeni
amemaki yango ndeni mpo yango na ndako amemi na butu kasi na butu donc memi mpe mbeto yango ona esisi kobanda nini nasombeli bino mbetu n'importe quoi merci Suza lobi merci beaucoup merci beaucoup ndeko Suza babi bo s'abonner massivement la chaîne Mabia Star TV babi makamba bien eza kuna tolobaka nyonso babi kuna buzo beza tolobaka nyonso ndeko nyonso balandi biso donc côté tovanda base nde makambo bongisa koto ozovanda ndako eza kitoko mwa bilo ya kitoko bongisa salon kitoko tia mwa bilo mwa esthétique ya kitoko ba old school ate mambo esi échanger se développer nango donc bongisa ndako ezaka te ke foza na ba millions za na mbongo so combien ezaka molomke yaka ozaka na idée so ipo monique o stack le roi ngata na mona post na ba Facebook ba benganga oh antifia please to za besoin ya aide na kendra na zipenda voiture nanga naissance nanga mokoto keneti shop neseke na me mona shop nanga na yeba na zuyo to kutani to keti shop na voiture nanga naissance nanga na lobeke na zapona yi mutu nyoso to ndako foza moi oza na moi vimo ya moi glam moi glamless koza na glamless yaka te foza na bongo ba million te magasin ba moins cher ezali sister vie à la belle aza place wana please to bongo sa ko to vanda parce que yango ndi biso kwa ukota na ndako wana olalaka luganda kuna yo ezala kitoko ezala vraiment kitoko même nzambe azaba angel bando yo bina wana donc ndako nezala kitoko bana bazala kitoko mama pe il faut wana ba il faut to sala ke fort ya kotekaka ba papa pe ekosala malamu mingi pa mate ba papa la biso bazalo lokola bana papa il fallait kaka o checker papa mi ba revendre la bango pa mato mona ngami ba papa mususu azana boxer mais ko sala musu 4 jours 5 jours ya kidiba ko soki pe mama pe oza pe o chekara papa te donc ya masolo pe elali o mona bozana papa boye na mbetu popote te meza makasi te o comme ça papa sala ka to ke ka mbang quand o comme melo kango mbang mais pourtant le ko zela ngota te bozwa ta et te ba sala apprécier dans ngote ils en aura demiti mais zela ngota yo demiti sala double ngo voilà donc la voilà dans ce qui toque est très blanc et ce qui toque oh parce que force batu parce maman to était au moins c'est maman ya papa c'est comment d'aba couche ah maman so ki papa ko kate et au moins sina été o yo ke sonya nini voilà oh yo moko zo penza tiji ko to so tata na matoi ozui elamba osokoli wana malobi oza la raison tout le monde a battu belé dans la difficulté bah qui parmi ma sœur mato il comme ça mon a au vin na bis comme ça mon a papa mon avant liboso no mon a que ah on m'a couche mon ka noir et vanini a chaka kate ta que pa maman ndenge de comme la belle vie à lobby il faut tout que papa na sœur mato il mo ko sukola ba na konto e ko sala bien ma zolo ba suki wane bota ke kamara salite chekaka mobile na yo yenda za ya yo ye wana chekaka mobile na yo so ya za propre yo poza pour moi ata ambiance ngo pe ya chambre eleka na ngo pe kitoko voilà eleka kitoko puis on peut boker na chambre pe mama zala na ba serviette ya mikeza na ngo ebele ezaka unique mais eza o tena toilette ko so maboko te eza unique maka po na chambre eza aussi so ki luka t-shirt te boni boyeko ok le gratis wani ozana ngo wana tongo daki ya musique elinge banda ok ba savon na basola kitoko wana osokola ngo tremper ngo evai nango da wana musique esili musique esili obongisi papa bien et ça sous solo kitoko papa o papa linga nini yango donc kitoko nango bongo esala bien nzembo wana yemba ma kitoko na ba commentaire a lobby donc pour peut-être donc on nous sommes basés d'accord nango pour peut-être les kinyons surtout pour merci beaucoup de kunangai zama pambola bino bandeko bozui tant la bino ya kolanda émission ya Mabia Star TV babi bo s'abonner massivement babi maman qui pande ndako na yo kipe bana kipe papa babi mama à partir de l'heure kolanda émission oyo mama tika ko lotela bana mbetu pamba te mutale na mbetu ana ngo baki alembi ngo ko de ba pandi pasi yosko ozango lokota ngo lelisu bana na yo bandeko na ngambet na poto ezala ngo moins cher za cheaper nous c'est ça ka ke pa matin biso ba mami to bitala kaka propre na biso ba mama olingi na fête ça ki moko propre ba mono ke nganga mais pourtant bana ba do souffrir merci beaucoup de revia olobini to kata na biso na pesi nombote na sebende we masitu Mabia merci donc na ogana ba live te mena yo pembe na ngai o tshanga mo pilipili o tshanga mo mungo donc o chauffer nga donc coura penze ke kitoko merci na Mabia et puis merci beaucoup na Mabia community donc ba tinyo banda Mabia ba fana Mabia donc ya pesi bino merci nde boya mingai et puis ba bo s'abonner et puis kala mingi te chaîne na biso wo pe vie à la belle et oya kala mingi te kala mingi te voilà vie à la belle et oya non c'est ba mosaka abi kala mingi te
via la belle chano ezoya kala mente kuna masola kitoko kolamba kobongisa peinture papier peint nyoso tout hein donc eza kuna kitoko bozela ngo vraiment na mutema ko kita nyoso. OK, merci beaucoup na bandeko balandi Mabia Star TV. Nzamba lola sala bino bolamu. Merci beaucoup na ba soutien na bino. Merci beaucoup na ba remarque na bino ba critique na bino tozala ponango. Pomba te soki chaîne ngeke liboso so critique exact ba lobi mo to progresser exact. Merci beaucoup na bandeko bazui temps na bango balandi biso babi bo s'abonner massivement. Babi malasima toroya toujours avec la belle babi toroya sur ko fungwa mapona ba jeune fille mate makambeze bele na kumte so ba kwa angola toroya lisuko lekana la belle na biso via to ya usuko loba lesu mo eloko comme habitude babi baloba ba on kaka babi mama kipende papa ti lelo papa pour la rama foute comme ça eka mwindu so yo kipete ba yo kipelo so yo kipete ba yo kipelo eta to poto ko maboma bia to leni ebele te na yekoli ebele na do na yekoli penza na zale boite na yekoli siko esa siko ke ba erreur wana so répétant ka se ko zambwa ya au sens yo lo o liengo lisusu do so moni mo mistake ba reprocher yo donc o changer de to lobi boy otali abalobi na zala boite na bongisa so ko lingi benga mabia asomeki ba bouger ngo wapi ba sola to za pona kosunga na voilà te to za pona kosunga na oh yo za nango biso za ngote biso za nango ipoza ngote babili boko mo esa nini esokola te voilà biso mbale together banda kuna biso papa na biso bana biso eza Nanzambe akosepela. OK, merci beaucoup babi Nanzambe akosepela. Ceux qui banda kuna biso za kitoko babi Nzamba lola akosepela. Ceux qui bana na biso baza propre babi Nzamba akosepela. En plus ceux qui mi bana na biso baza propre ba fiancé na biso za propre babi Nzamba lola akosepela. Malamu mingi. Merci beaucoup bandeko na bo partager image oyo biso to sa musalama biso to lobi bino partager ça ka to sala ka ki makambo oyo kedebele. OK, merci beaucoup. Na pesi bibliothèque na kata Mabia Star TV peso zali talaka imto sala ke ba lèvre Mabia Star oyo ka okateza la toujours ngebu kwa. Dana sina le bel loco place wana. Yo ngo ba sala loco bato kata na biso. Te na pesi no stumbote mbote. Mbote bato stumbote. Na pesi ba no stumbote no so balinganga ya ba onyo so ya ba onyo so balinganga na ikaza bato tale bele balinganga. Ba onyo so balinganga et puis ya ebele yangwana et puis na papa nanga na maman nanga veut dire maman moko ma papa chéri mes enfants. Merci beaucoup tokoy mbalasima bye bye.